Mais je dirais une chose. Ceux qui malades, il y en a des outils na ba comédiens. Là vraiment c'est trop. Ba comédien ba sala maramu o ya ko nuire baninga, ya ko nyokola baninga ba malade. Mukolo to swabino to ko fia kula bino ba fimbu piao. Veut dire qu'à tout le temps et loko aussi si les côtes à bamba ça toujours présente. Au monde à bango on a toujours au poste ba bako. Bazara toujours au poste. Donc si la zana ngolu mo bakuta na batu na ye wana ya malamu. Abatela ka bango. Parce que biso artiste ya misusu to tambo na ignorance to ye ba soute valeur ya artiste. Prince Luamba dans noko. Ngana yeba noko misusu noko za omona visco to lukaka to sala ka loko oyo bandi. OK. To linga ko za malanda te. Ngana bokimo meyebi ke noko za ra moko tonto Hervé Lesai. Moi, je la pesa ba hypocrite, nga baxi ba arrogant, ba orgueilleux et puis ba vagabond. Okay. Et puis ba jalousie. Et voler na ki monter ma bé. Surtout monter à ma bé, voler ma casse, jalousie na théâtre, et puis ma boke na biso et voler ma casse. Voilà. Mais à combiner porte-parole, il y a maman na biso aussi la bisale. Conseil les biso sur la bongo. Non. Okay. Rectification. Okay. Moi, je suis pas porte-parole. OK. Je suis seulement l'oncle de Sila Bissal. Oncle de Sila Bissal. Nazana juste pour le ressemble. Nzambe pambola Sila. Asa marambo malamu. Akende liboso. Ba yine batika na soni. Ba fiti na ye. Ba jalou na ye. Ba nguna na ye. Ba doka. Ba zwa fimbu. Piao! Ebeta bango. Musana nga yango wana. Ndoni na racha théâtre. O balinga te baninga ba évoluer. Balinga bénédiction moninga te lipambola baninga balinga yango te. Na théâtre baza pour mebele. OK, baza pour mebele. Netina na kozala jaloupé à wande comme ça. Numéro 1 Nanga Tchara Sila, 2 Pechanga, 3 Belle. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Merci Balandi Batal, il y a News Télévision, il y a Emogo, Daniel Lebika, Daniel, garçon simple comme bonjour, c'est moi votre humble serviteur, Tekas Perfu Maestro, moi, maman. Les choses de tous les moments du monde entier. Les boulots m'obligent, les boulots m'appellent d'aller même au fin photo. Merci pour la fidélité. Au besoin de l'accès parce que vous vous abonnez massivement à la chaîne Nabiso Bio News Télévision. Au besoin d'actualité, au besoin d'informations à temps réel. Ah, tout ça précisément na un pass à un na Infobank ici quand tu écoutes un président tonton Hervé Lesai. Autres montants resolennés par rapport à ma ramener circuler na internet et puis makambu ya théâtre ndenge zokende na ndenge ya mbutu par rapport ya kotala na monde ya théâtre toujours ki motema mabe ekoti makasi komona kobwaka na ba maladie kochana ba poison lelo ondobi na compte ya Bio News Télévision photo leka awa na passe pour que temps ya kosola mukina tonto le Hervé Lesai tout me pense moi par rapport à Metali et puis ndeko na biso tout monde qui président nada azali vraiment na malade bobokela ki il y a d'autres personnes bazolo beza maladie il y a d'autres personnes bazolo beza maladie ça et tournage ça na décoration par rapport à Metali mususu bazolo beza eza épidémie donc lelo oyo tout ça na président Hervé Lesai tout soit temps ya kosolane pour tout le makambo. Bonjour tonton Hervé. Bonjour Père Fiteka et puis bonjour à tous les internautes. Bonjour na babaku kunyoso. Maboko likolo toujours votre tonton est là. Noro Bissal Luyeyo. Mbote na Lili des Suisses, mbote na Sila Bissal ou notre Mams. Voilà. Noko Bissal là, je tiens à remercier aussi mon président Maneka Songomoli, moi passant mon président aussi Papi Kader na Paris wana donc tous ensemble. Voilà, Casse mon ami Herman Kassongo, Papi Kader Mayama mon président. Voilà. Merci beaucoup tonton Hervé Lesai. Balandi ya News Télévision balando partout le monde entier. Un mot d'abord pour na bango. Je peux dire seulement bon continuer toujours dans Rolanda Bio News parce que les chaîne Moro ya Malamu présenté par Yemoko Daniel Lebika Yada bilo mesa benge mingi Yada et les lots peut ça ba perfi na kati ba lobi moi na ba maman. OK. Veut dire que awa sagesse ezalaka toujours parce que va pouvoir présenter une émission bongo salara bango mutu salara bango to landa yango et puis to s'abonner massivement na Bio News Télévision et Malamu. Merci beaucoup tonton Hervé Lesai. Tonton Hervé Lesai, moi rétrospection mouké ya tonton Hervé Lesai avant le comme artiste et comédien à Bananon Ndengeni. Tonton Hervé, il était un enfant de la maison. Moi, on a parlé quand on a Tomi Bengaga, moi, on a botiné balingara mingi parce que na ju temps ya ko umela ki mona suka, on a petit frère na ngwa landinga to ça il a 10 ans. 10 ans. Na ume ba bondinga trop ba chérir nga moi trop. Et na vie na ba non ka saka ngande na suka libuma maman mais et après na yiko banda linga théâtre mingi na tala ngo trop ndeko sala que
na yaki kota la groupe plus que vainqueur à présent Papi Kader je sali na France na CP lango na bengi ye na ki na s'adhérer et puis na bandi au sala kuna étant qu'acteur secrétaire et puis voilà le lo na yaki au sala groupe dans Ramo Galaxy na vraiment na parcours mlaité parcours na za vraiment mon coup parce qu'il y a l'équipe qui a plus que vainqueur à présent Papi Kader Mayamba après kuna ndi na yaki au sala directement groupe dans groupe Galaxy na tambola 2 3 4 groupes tende batusu atambola na l'équipe na groupe mo et puis na sali groupe na jusqu'à présent Galaxy ça existé voilà on est là. Jusqu'à présent Galaxy ça existé combien de temps et pas un groupe plus que vainqueur et président Papi Kader. Et pas Kader na sala je crois depuis na sala 5 ans. 5 ans. Na sala 5 ans na plus que vainqueur et puis après 5 ans de na yaki au loin. Na sala na sali Galaxy maintenant le lot déjà bientôt là 7 ans. Na groupe Papi Kader combien de films est réalisé, combien de films est joué? Oui, on réalisé venait au Kuma. Réalisé on a la commune non, aucun. On a joué Ebélé. Et puis qu'on jouait le principal. En tout cas, on a joué le film Ebélé. Parce que moi, j'étais déjà reconnu dans plus que vainqueur. Bah, tu vois, il y a des gens à qui, étant que tonton Harvard, artiste et comédien, depuis plus que vainqueur, dans un groupe, dans un karaté. Dans un groupe, dans un visibilité, il y a un Nazaki déjà. On a joué trop kuna, le principal, mais comme un film, la commune en film était puis on a passé idée parce que présent passé une chance on a été yemo azaki non na yango na mutu ebele et tant de tinga banda na banda 7 ans déjà yango mba liboso na pesa bana na chance film ezo le na télévision et ça idée ya Iris le padre. Donc on a bien l'œil de l'homme veut dire que naza non na sanduku ya ba histoire voilà ndé na kola na sima kada za ba sanduku ninga pe naza ba sanduku en tout cas na joua car maintenant na comment na réalisé dans film matin émission de biso parlons de tout sauf rien to lobela vraiment nyonso o etali surtout monde oyo zali et puis to zora mo bandika to benga bandika ba radio toto arné to lobana Kinshasa to récupérerons to non awa to teti et ça non sans polémique et ça que to beta dobo. Moi, je suis là. Je suis libre. Merci beaucoup. Vérité. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, tonton Hervé Lessa. Noko ya Babakouk. Ya Babakouk. Noko ya Sila Bissal aussi. Noko ya Sila Bissal. Ok. Lelo Oyo, tonton Hervé, artiste et comédien, est reconnu dans le monde entier. Voilà. Mais à communiquer porte-parole, il y a maman Nabiso Sila Bissal. Conseiller Bisto sur la bongo. Non. Rectification. Moi, je ne suis pas porte-parole. Ok. Je suis seulement l'oncle de Sila Bissal. Oncle de Sila Bissal. Ok. Il y a une différence dans Rosa Noko dans Rosa porte-parole. Ok. Porte-parole, ça mutua oyo ba signé accord na mukolo likambo. Na lobela ma on fa futanga. Voilà. Ngaso na bien bando ça qui porte-parole, c'est qu'il faut pas futanga. Ok. So bo futanga te dans ça qui porte-parole te. Ok. Sauf que naza noko ya ba kuku na sens ni parce que na ça la musa nazo lobela bolamu oya. Au début, avant de passer dans une position que nous avons déjà reçu une émission. Témoignons, nous vivons, parlons de l'artiste. Il y a 4 ans, nous comprenez tout ça. Témoignons, nous vivons, parlons de l'artiste. Nous avons avant, nous avons Bolamu ya Vie de Loin, Bolamu ya Sila, Bolamu ya Pechanga, Bolamu ya Belle Vie. Na suka on a 4 émissions, on a 4 conceptions ya bango. Na loba bolam na bande baza bomo be ma ambassadeur ya malamu. J'avais parlé ça avant na comme le mara mususu. OK. Tu vois un peu, il y a une différence, il y a d'autres personnes bazan à porte-parole mais nga juste noko ya babaku. Na ça on a été pour na rose. Nga so porte-parole si c'est faut signer mikanda si là à dater d'aujourd'hui tu vas commencer à me payer. OK. Mais quand on a noko ya babaku, pesa ngai rôle ya noko surtout na famille. Rôle à noko na famille eza noko aza muto yo azaka important mingi. OK. Na ba kinzonzi mamba libala azaka important mingi na ba conseil na musunga ba na ba ki liboso. OK. Azaka donc aza ko soutenir ba na ye ba na kazi na ye ba évoluer bien. Ba évoluer bien puis ba ndekone ba botamina bango. Ndekone ba botamina bango ba évoluer bien. Pourquoi on a une question oyo? Est-ce que déjà maman na biso si la bisalu beka pomba sen oyazali et si déjà consulté ok noko Hervé tonto lesai yakana noko ma film moko blocage na mon niveau ya mocha moi idée si déjà salama déjà parce que on me fait ça comme noko. Je suis pas scénariste et Sila Bissalou. OK. Je suis pas menteur de scène et Sila Bissalou. OK. Je suis seulement noko. Noko. Naza attend ya na ya ko violer territoire té na boto la rôle ya scénariste. Voilà. Elle est scénariste et moi comme ma film né mo
na peut-être na bande comme super soki bachara ba idée kuna bachara kuna mais même ceux qui ne sont des akasi to betika qui ne sont zéro za la paix non te ezalaka na ngome qui sont na musala te yo comme olobe mwana mama musala yo ça mende ka musala mwana qui est bien voilà yo so comme olobe mama musala mwana mabe OK ah yo zia mwana sa musala malamu po poza bien donc azana juste pour l'ensemble nzambe pambola sila asa marambo malamu akende liboso ba yine batika na soni ba fiti na ye ba jaloux na ye ba nguna na ye ba doka ba zwa fimbu piao ebeta bango musana nga yango wana ndeke atuto lokeli koleza kana libaku te memokola kutana kana libanga na kompanda ke likoleza na libaku karama be koti ba fumba le misliba tiki ba poso pilipili na tomate la ta vares moko mais jamais bete équipe moko ndindi ba pese miso ko mona bula so mona ba immeuble so mona ba amer or ka so mona ka salté na poubelle tonton Hervé Lesay le président ya Galaxy teka lelo oyo tonton Hervé relation ya malamu tika na on président Kader et puis na ba ndeko no tout bozaki na ensemble de bonnes relations avec tout le monde. J'étais surpris que tout le monde appelle vidéo ya Papi Kader ba bengangai frère mon peut tozarana kala par rapport je salue aussi na moment où azan à France et pas nanda ko Papi Kader et à Kendara na banzela ya mai ba Turquie ba Grèce en tout cas il a beaucoup souffert là-bas à juif vraiment moi temps mais Dieu a fait grâce les lobby déjà Kotaki France tout cela bien à Batunion sauf personne je cause avec tout le monde ce c'est tout le monde en a ce c'est to benga na ka ba relation nyo c'est ça parce que biso na ka plus souvent qu'ils a famille on était vraiment une famille mais golinga pe moi ça président qui non normal ton biso tika olinga moi ça président vous beba na pona oh yo ka to lite ah maram sunde bima moi décourager à mon tout non même pas président moi c'est na poto kuna na lingende katika olinga moi ça président le contraire basine bazara trop ba fan nanga parce que banda jouer bien banda receper nanga fan na yo ba fan nanga bo solo rapper en coulisses pourquoi pas pourquoi pas maman nangati Kader a père nanga nzele na ya mère nangai mais selon ka ba solo kana papa solo na maman te pour selon ka ba radio tuto ba les on tika ne zaika ke ne onde ba mère pe ba no solo no bongo là yo moni ke bobeba na bino président Kader OK bon tumba sous président Kader na mpanzi yango na président Kader ayina yo Kader a kufino ta ça ayinanga en fâcherie numéro 1 ya tanga na vie na yi honneur na ezanga honneur na yi na bana to abimisa ezaranga vraiment nzambe na ngai honneur na ye na bana etu oya bimisa et bon FB numéro 1 FB KFB ba moi na ye azape honneur na ye mais na bi numéro 1 numéro 1 yo boko Gabana te la lumière nga lobika nga numéro 1 Ismaël nga numéro 1 merci mon animateur il y a Bio News télévision beaucoup que tu en attendant Hervé et Lesay au bonsoir t'es recoute na na katika je m'appelle au nom de TK Superfou Maestro moi na ba maman les chutes de tous les moments du monde entier tonton Hervé Lesay artiste et comédien reconnu mais par rapport il y a Maboke ou to benga Maboke ndenge zo kendele uzomuna ndenge Maboke ezo kende ça évolue quand même parce que au début là-bas surtout vite font la parenthèse union sur total en début et banda on dirait na banda kukaka ba tourner ka ici comme encore ba bimalima na te nzela te zaka na ba théâtre Maboke kande ndo benga mais aujourd'hui to comme ça ba cinéma dramatique dans sens ni to comme aux moins nzela to comme coach moi supermarché moi nini évoluer moi ndam et puis ba théâtre Maboke kala to banda ça ba vie kala ba sera kala vraiment ba profiter vraiment te na ba bien matériel to financière il y a théâtre ngwe musa ba sala mais aujourd'hui tout le monde a presque jeune au monde entend ça dans le parc na été azan mutu kanaye a foot ndako ne bien mais kala bazara au mutu mukolo mais chez le parent toujours voilà moi le moi évolution hier moi par rapport à moi différent au monde on a facilité malgré ça toujours ka na ba koko s'oppose mais quand même ils ont mon le quoi ya kala et puis évoluer na kimote mabe surtout monter à ma bé voler ma casse jalousie na théâtre puis ma boke na biso et voler ma casse ba jaloux ba ta haine ba ta joue ba tondi na rati théâtre o balinga te baninga ba évoluer balinga bénédiction molinga te lipambola baninga balinga ngote na théâtre baza vraiment belle baza vraiment belle ndeti nana kozala jaloux pe ya comme ça kotanga koma mutu ya mabe webi ça émission
te amukamata te ko c'est émission ko banda ko tanga ko moya mutu liboso oyo ça droit de réponse aux la raison ba ke yo mutu banda ka so ndeti nga azala bo nga linga mutu bandi émission sali ko tangi ko monanga so tanga lo yelo sikonde na ba pian ou ya makasi tant ezo zuayo yo mo mutu bangondo wana pian okangi na bagisi mususu donc ezo mbrio na mutu na mutu ba jaloux bazali ba yebi batamita mabe bazali ba yebi imaginez ndeti ba jalousie oyo bazosala ndeti epa ya mwana nga sila bisalo. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont la bénédiction a été. Tous les gens qui chaîne de théâtre A et B, c'est Top Vision, ils allaient avant. La chaîne B, ils allaient avant. Et maintenant, ça peut moussa bien. Mais depuis si la bisalo, il y a une innovation, il y a mususu. Au moins, ceux qui ont tourné, ils vont maquiller les artistes. Soit ils vont tourner, Tom Sufobalia, Bassit, il y a Canon. Jeu d'acteur, ça casting moi malamu, habillement, contrôlera tout ça là. Jusqu'à présent, tu as ma bête, tu vas jouer ma bête, tata a biso la tonalité, oh bah maquillage, non, pendant tout le monde a monté à SB. Tu comprends au moins? Aïe n'a pas ramené un souci à Mickey Asika. Et les asiko ba te belé, aïe pena confiance na amour ya musala, veut dire que ça musala, au moins la chaîne les autres là ma view les autres qui de liboso. OK. Ba fille maintenant se bête à 5 ans. Jalousie on est ce que côté est-ce que biso to na liboso ndeni kaye ba comme jalousie keto ba comme créer ba problème si la rancunière si la boyer or que mon la batalo barana été moi ça bato boya rana makamba ki mala makamba éviter naye motema keto ya bato ka rande ba comme on sait pour que va déstabiliser tout ça c'est la jalousie. OK. Tout cela c'est la haine dans les pamara boye mutu. Alors ça me est bien beaucoup monsieur nous sommes tous des hypocrites dans le théâtre. Na nature na biso na boye tant que ba humain na nga hypocrite. Nous tous des humains et ça est comme yo oro mona elo mo bosali yo bitam tous na bombi secrétaire au c'est de hypocrisie. Hypocrisie est partout. Nous sommes tous des hypocrisie. Moi j'ajoute les artistes et comédiens, nous sommes des arrogants, nous sommes des orgueillés, nous sommes des vagabonds dans le théâtre. Na baxi misa toi comme on dit cadre. Moi na si la pesa ba hypocrite, na baxi ba arrogant, ba orgueillé et puis ba vagabond. Okay. Et puis ba jalousie. Ba jaloux. Tous en jalousie quand na biso. Jalousie mal placée. Mal placé ba place au changote. OK. Donc na baxi ba biloko wana to tika molimo wana ya kitoko. Mais président Hervé Lessay, étant un artiste et comédien, étant un éducateur Yamas. Qu'est-ce qui manque? Il y a un bateau tout bas conflit parce que vous êtes artiste beaucoup ça la réunion moko au examen na réunion et c'est plus mokili parce que côté la bino et ça bateau besoin entre les deux côtés qu'on se le dise pour quand on a deux côtés si qu'on se le dit tout selon bongo ils ont la famille boto na bakouk auto bête li solo pena bongo parce que l'air so bimbenga noko ya bakouk c'est na noko ya famille boto bazali ba nani ba noko bazali. Prince Luamba dans noko ngana yeba noko msudi noko au mona visco yo to lugara to sala eloko oyo bandi. OK. To linga ko za malanda te ngana bokili mo meyebi ke noko azara moko tonto Hervé Lessay mokili mo meyebi noko ngana okanga makana na titre ya noko parce que noko za ka titre ya ka combo noko okosala eloko nini okosala pe eloko moko ke les deux familles wana bazonga na parce que baza bana mama moko papa moko. On se le dit tout selon moi. Si souci dans nga ezanini. Omoni mboka na biso ndeza boye Congo. Atoza na gouverneur, atoza député, atoza ministre. So esika mo boye za robukana. Ubo za na mutu te na mboka ozaka na ba moyen na yo. So lingo bongisa ngo, il faut senga nzela na ba konzi ya mboka. Poso bongisi ba hotelemela. Voilà. Ngana nanga noko. Voilà. Mais je suis pas le responsable des artistes et comédiens. On a un président qui est président Massoumou Debrendé. Okay. C'est lui qui est capable de vendre des sabbats. Tout ça, moi, par exemple, et puis, quand on a un biso, et entre nous, les comédiens, malanda auto, landara bato. Bango ba les concernant, to tcha ba polémique, na problème. To moni bango sika ba leke mission te ba lobi ke ba rancune. To moni bango sika ba leke mission te ba lobi ke ba bebani. Voilà. Biso kaka na ba subasma wana nde to so bimisa mwana. Donc je dirais, je vais demander à président Massoumou ce qui est par comprendre que problème ezali. D'ailleurs non ici la bisalu, na ba ndeko na nyo so baza bana ya président Elombe Soukari. Papa na bango aze Elombe. Président Elombe na nukutu asangisi bango. Tavanga noko na ya. Mo bosi papa makila na ye. Ba makila na ya vandisi bango te. Nga noko na ya papa kanga ndoki. Papa belanga ndoki
Oingolo kabana nga. Te tata nana vandisa bango. OK. Soki tata vandisi bango ba yoki. Ce que le quoi tata so vandisa bango te, c'est que ma bezate. Tata mona ke baza ba on a problème te. Voilà. Donc c'est normal tout ce que koko c'est on a pas problème. Concurrence loyale les ara normal. Voilà. Veut dire que la moussala concurrence c'est ngezala et puis sa force mob. Vraiment. Et bah ça sous énergie mob et travailler dur. Voilà. Tu comprends au moins. Ouais. Il y a d'autres gens qui comprennent la concurrence loyale. Et cette concurrence qui mutema mabende ba misu akomo okenango. OK. Bo ça makamu pour déstabiliser muninga pour inisa muninga fanatique ou alinga kaye. Voilà. Si la bisala a chance mon akutana ba meilleur fan du monde. Voilà. Baba kuku wana na ebiso, je te jure baza mystique. Veut dire qu'à tout le temps et loco aussi si les côtes avant baza toujours présente. Au monde bango wana toujours au poste baba kuku. Bazara toujours au poste. Donc si la zana ngolu mo bakutana batu na ye wana ya malamu. Abattre la kabango. Parce que biso ba artiste misusu to tambo na ignorance to ye ba soute valeur et artiste. Comment se fait-il qu'un artiste n'a pas de fanatique? Un artiste n'a pas de commentaire. Il y a pas se déchaîner dans l'émission, n'a pas de clasher, n'a pas de n'importe quoi pour un commentaire et fanatique. Ce fanatique a combien l'autre un commentaire, oye bandeni qui existe aka. Oye bandeni. Je m'excuse au début. Nazara ko fâché sur moi mutu mo commis ma bien un commentaire pour nanga. Na Tomboka, il y avait un maire peut-être pour yebi maman baloba ma bé bato ça rappelle na poto. A commenter ma bé. A commenter ma bé pour nanga. Na yela e piao ta na nika. Ndiga bena tete ngo bende sili. Merci. Mote sila. Mais azongeli lisu ko commenter ma bé. Parce que ça dans activer mode avion maman ba commenter. OK. Kaki paka kokolo. Asa elanga be émission. Voilà. Et belé puis na tous les deux chaînes na ye alobi awa. A finga sengela finga. Le quand on active des modes d'avion qui paga kokolo. Nana temps répondre été. Voilà. Vous comprendre? Et donc tout comme est-ce que ko beta ba commentaire ka fanatique on a sort commenter pour na hote. Na ngwa ba ke o existe ka. OK. Fanatique faut commenter tonton Hervé, koto salima be, tonton Hervé, koto sebe, tonton Hervé, koto là tu vas comprendre que tu ba tu vas talanga puis mamna on tala ba tu vas comprendre que nazali na salango bien. OK. Ba fanatique ba tika ko commenter pas ba so ba no senga bino sus na ba film. Mais par rapport à ranking oyo negezo kenele yo zo mon ndeni. Kitoko. Hein? Kitoko. Kitoko. Écoute moi ngamba. Et que bien. Bien magas. Kitoko. Ba continuer to ba c'est le fait. Ba continuer. Le conseil au pesa on va continuer là-bas. Oh, papa, mais est-ce que tu vas aller au na pesa aussi quel kamwezate? To ça nini? OK. To tika bango ba loba. Mais est-ce qu'on dit biso na ngam na biso? Baba kuku ba esenga tonton avait tuer tonton yoza noko yonde moi mobile na kati ba mama leki ba tata mwasi. Sola tata mwasi, sola mama leki. Totanga na biso koma mutu. Au moins de vana na tanga koma mutu pa ya sila bisal. Naza attendre koma mutu suna émission te. Natanga kaya mwana nga sila bisal. La vanisi tata mwasi bisal tendresse dibinga je te sali. La vanisi mama leki bisal miss lolo je te sali. Na soli na bango mi bae. La vanisi ki pe dorkas bolokoko. Serre ya sila pe jou wana na soli na ye. Na si bango ya lobby. En fait, bato balinga biso ba fanatiko bazaka ya biso ya lobby. To éviter na biso otanga ba koma batu na émission. OK. Déjà le to finga na biso te. Ba vérité na biso e bima ma finga. Alors il faut qu'on évite kombo ya mutu pour que tout tambola bien. Des années ba otanga sous komba mutu na émission te. Voilà. Ba koloba na bango sous ma musoki ndeni te. Ba koloba ndeka la vérité. Parce que souci ya biso ba bagunde to zara boto lingande te ba saka na mwana biso. Voilà. Biso to lingande ba saka na sila. Au moins lelo on a monde entier ba Nigérien de ba zara wana ba zara au nord na ba ini ede na bango ba Mexique Junction na bango. On comprendre. Ba zara fier na bango. Voilà. Parce que biso nzamba pesa biso ngolu yo zana ba sila bisal mobo. David Beckham Pomba Senma Marosa docteur Sissi l'impératrice ya mukolo mwana 12 ans si la ivoirienne parce que tala babiloko na tout maram tout si la salara na monde entier tout ça dans si la bisal na biso mobo au lieu to pousser en avant to booster ya ke liboso to mola musala na ye to bino bolingo booster lo mutu mo mais bino mo bolingo komi booster te papa. Oui papa. On dit hein l'effort soutient les faibles. Ah d'accord. Non, tu comprends que vous êtes faible. Oh, tu es faible, tu es dans sens ni. Mais le mieux c'est moi qui toque. OK, dans sens ni, on peut dire les faibles dans sens ni. Parce que dans le moment où tu es numéro 1 c'est Sila la théâtre. Oui, on accepte que nous sommes de faibles. Numéro 1. On a selon nga. Ah d'accord. Selon famille na biso bisal. Ah pour battre nous et puis selon fanatique. Numéro 1. Ça dépend de eux. OK, c'est ça. Nous ne sommes pas là. Ils ont opinion na bango. OK. Biso pas opinion na biso soit battu. Est-ce que y a biso soit battu pour ani?
so biso tobika sila leki bato sila nde mama na bango bato badoki po anini bango mpe baoloba oyo baoloba biso toyeswa biso te biso edokisa biso te yo mo derrière balobiki intele aza boye ngai na ye na émission na boyi na ignoré non je vais pas le faire mais bango baoyengaka soki babi sila nde mama na bango sila nde numéro 1 ah mama na bango te aza numéro 1 te babandi ocritiquer non 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 soyons sérieux to sur la pembe moko opinion mutu bachange yango te so na fanatique internet na football nde tozalaka na so na fanatique ya réel na réel comme sanga barcelonais te voilà so na fanatique ya cristiano na olingaka cristiano olingisanga messi na makasi te eza ambition nango opinion nanga nalingaka nayebi bagout baqualité bilangi nini oyo apesanga pour ke nalinga ye so osila bisali tolinga ye par rapport à jeu d'acteur voilà ah non moi c'est beau jouer moi c'est beau jouer ça moi si na joue loka sila azate elle incarne tous ses rôles rôle tout bapesaka ye akotaka nango na po et puis soka jouer apesi one elengi yo jouer na bando olingi depuis bon mwana depuis mon enfance minute bokomika bongo ata bane olingi te bo mwana ngana bana olinga SP depuis bo mwana nzambe ya lola mona biso tokokosa biso bato mais conscience kombo nzambe tokata ngo fo ata kutu yiba siko nzambe na ba yibite ignorant ba ignorer puis ba inconscient de bakata koma nzambe ya bikata kata OK mutu akelinga apesinga souffle de vie voilà nde na zabo eza ngolu na ye OK na ko sakana ye voilà na ko sakana ye te ngana banda lo bango mille fois na banda olinga sila makasi depuis bo mwana nanga kolega ba fille nyonso deuxièmement na banda olinga Irsil boy excusez na tanga ba komboka na banda olinga Irsil pechanga Black Land Panthère Noire na pesi mo pecha na biso notre grande sœur et puis troisièmement na koma que olinga Belle Vie la troisième position Belle Vie quand la patronne ouais okay. Je te dis vrai numéro 1 nanga na tchara sila 2 pechanga 3 Belle Vie okay. Selon moi voilà selon Moutouté, Mouta crée un peu problème. Donc, on a tangi juste à combo ya bon, par rapport à normalement. Mais dans l'inga autant à sous comment battre l'émission. Tu comprends moi? Voilà. Mouta ko boy sangé logoté. Si la Bissal pour moi c'est la meilleure. Ah d'accord. C'est le number 1. Merci beaucoup tonton Hervé Elesaya. Epelele. Ciao na rutu chama mama na parapara. Yepsi na bana dodo na bala mafuba kimbongi la mbondon cran. Tonton Hervé Elesaya. Kulala kulamuka makambo yeko bimaka toujours na internet karabana ni artiste comédien moko ya ba président na bino kaka tozo ebate soki za kaka pona barankine to pona likambo nini o lelo to moni président Nada Mastor akomi babokeli il paraît-tu nde bato bazolo ba selon ka to biso vanda kaka totali to yoki bato balobi ki non eza épidémie biso balobi ki non eza tournage biso balobi ki eza malade mais il m'a confirmé que eza vraiment malade parce que tout ça na ba voice oyo à part malade oyo lopango na ya mimosa kuna bazolinga babuka vraiment na ebité bandeko nanga naza na pasi mosusu on m'apprend que chantier nanga eza kotambudi bayebisinga ke bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na état naza nango na bambongo nanga na dépenser oyo eza lokola bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hôtel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to ya bacadastre tobimisi on nous apprend ke bazobuka na tonga 2 niveaux na mbongo nanga pasi la komonaki maladi ya ndeko na yo na to bana na maladi yande kuna yo master pene Nada ça qui ondenge ni tant dans la publication na ba analyse bat basala qui ça m'a vraiment choqué okay. Et dérangé kingai et puis j'avais eu mon téléphone okay. Na composé numéro à Nada na bengi directement malheureusement ya mbenga été voilà lobi na ngopé landi na bengi ayambinga karaté aujourd'hui de même na bengi ayambinga karaté je sais pas pourquoi azu ya ma téléphone té. Je ne peux pas confirmer que c'est une maladie ou que lié tout ça maladie naturelle parce que na moni na noté et puis na ju confirmation mon t'es pas na mais toujours rendre batu bazolo ba. Là c'est le moins acte ya ko benga 3-4 fois est-ce que ce qui peut acte ya ko soit mon transport ya okende ko tali ndako na ye. En fait tant ya ko kende vraiment na yebité parce que na bi pas adresse na été muto ko pesa na pas adresse ya okende pas na ezara ye moko. D'accord. Na yebité sona ko pesa na adresse ndako et puis pendant qu'il pas mutu il faut aller au courant. Yobi monde nga biso nde komana ko bimela mutuka bo itaza muta TV malgré tout sur la na biso bien aza muta TV na ko yamba monter na bimele mbamo bo pa na ye et tenir te na 8 ans en até mais si réellement eza maladie o ba bois qui lié
bato misusu baoloba eza bacomédien ngai sikoyo naoki na dévolé na nature na biso nono bahumain motema mabe mpe ezali na baquartier na bafamille oyo tovandaka eza bato mosusu basepela na élévation ya motu te quartier olataka na yo soin obimaka na yo ozwaka na yo mwa 10 francs na yo bayokeli yo likunya babwakeli yo maladi famille mpo anika ezala bana na ye biso bana na biso te pani bamonaka yo ozwa bana ndeko baba ozwa basali yo mabe babwakeli yo maladi wana famille sikoyo na ye na comédie jalousie oyo tolobaka epuis kente oyo tolobaka toyokelaka bato succès ya moninga évolution ya moninga stabilité ya moninga ekoyokisa mpe bandeko mosusu keto babwakeli ye malade mais je dirais une chose soki maladi yana de euti na bacomédien là vraiment c'est trop bacomédien basalaka makambo oyo ya konuire baninga ya konyokolaka baninga ya bamaladi mokolo tozwa bino tokofiakula bino bafimbu piau bokolela epuis kanda nzambe boyeba ekobeta bino justice ya nzambe yaka mystique vagesse ya nzambe yaka mystique okosa mokili okosi na yo matu nyonso me nzambe oyo alola okosa ye te osala mabe tala bapesi nga dage mo eza na bato misusu yango na ocomprendre banda mpe tokoma bacomédien babwaki maladi bacomédien basali boye bacomédien basali boye tokangaka mpe kaka comédien yango te nauti yoka elo mo balobi ke ya d'autres miyibi ya d'autres bato ya mitema mabe oyo basala makambo wana bakenda basokola bamai ya bibembe kosoba basokola mai ya bibembe wana vedika ata asali mabe ndeni so bokie mpe place mo botangisi ye bomoni te bando monaka moto akufa so moye boyeba moto asala likambo wana aza te. Alors ça demande vraiment la spiritualité. Ceux qui malade outi na nzela ya mutu, il faut beaucoup prier. Il faut être vraiment sérieux kosambela makasi. Tozana biso mitakana neti ba biso tozala boye. Mais protection la biso ya liboso, protection divine ya Dieu. C'est Dieu qui nous garde. Ozani na spiritualité. Nazani na spiritualité, nazani na bakisi spiritualité ya nzambe naza nango mais ozani na bakisi naza mutakala te mutakala te banganga te pona terme kaka arranger ka terme mutakala est dérangé moi déranger moi trop le moi terme ça la on ga mutax sonner moi terme ça naza mutax pour balandi ya bino so porter le monde entier balra moi structure pour na ba dire mususu puis ba propos tenir ba inviter na biso na kati na mutax voilà merci en tout cas ce que ça vraiment bon c'est déplorable les a passé parce que nada c'est un artiste mongo asam ça n'est bien c'est peut ça tout partout dans le monde entier la po ko kana été autre peut ko remplacer été à quoi bon ya kosala moninga mabe bongo totika molimo wana ezaki to côté bino batu kosala bongo qu'il pleuve qu'il neige on a 9 jours ezaya moyibi jour moko ezara ya nzambe poto kanga yo tokokanga kaka bino siko mukolo tokanga bino o to sala bino toza sans pitié ata balobi pardon ata basengi pardon tokozwa maladi nyonso bino bobwakela bato ba souffrance nyonso bonyokola baninga tokozongisela ngo bino pe bokonyoka bokosouffrir siko na yango nyonso direct et puis tosenga nzamba bomomba monte onyoko maintenant na maladi wana pour que si là eza na comédie te eza na mupanzi ya ba être humain kaka boye famille quartier nyonso na tosala ngo pe ka bongo mais sinon il y a d'autres gens pe bazo beza buzz par rapport il y a d'autres gens bazo ba keza buzz ah bon bah oui parce que bazo ba keza maquillage ezaki tournage ma maquillage qui est et puis voilà c'est même maquillage monsieur ezapé vimbi ça relonga bon maquillage on ba ba tie ba crayon a pe ba tie soki ba col ba nini on ba tie wana bon lisu ne vimbi on pe za maquillage o ezapé capable ya vimbi ça pe lisu ngabi bon donc on a yebi na makambo wana te ceux qui ezapé base to regretter kaka na ndeko na biso et pourquoi que ça ba base ya boye parce que oyebi ko za fanatique ebela lingaka yo et bazapé sensible ba diaspora ba la biso ça très sensible na makambo pasi ya biso ba ndeko na bango ba congolais to za ana kin tant aussi problème mo ba en tout cas déranger bango directement ko ça eloko mo ya boye et choquer ba tebe ba tout sous ba mona déjà ya chose ko ba yo ka base et sunga vraiment te ndeko na biso nada c'est que je peux dire à lui ba bonne guérison ba bon rétablissement nzambe alola apesa toujours makasa apesa force ceux qui est solo mais ceux qui est solo te courage kaka mais à la prochaine aye ba rosa esu bongo te ba beza boye te totala ba beza rosa ba beza royoksa ninga passe boye ezala malamu te. Merci beaucoup tonton Hervé Elessa malandi ya News Télévision pour tout le monde et partout dans le monde entier en temps réel beaucoup pour que tonton Hervé Elessa auto panzanteke et puis ya moko ya ba président ya groupe na Galaxy oyo yemoko akambaka ngo pendant ba temps ebele président Hervé Elessa biso to bagino na début na biso ke émission nous ça parlons de tout sauf rien
Tout ça quand on a libanda tu récupérer tu es dans ton bâtiment indicateur bah si réellement ils a solo il y a des gens il y a des radios autour c'est comme le dans ma toy déjà qui va bien au PD ba ebele OK et ça là on est ba ebele pe si la PKT continuera quoi. OK et ça là on est le premier jour là yo gara iloko na ma toy na en fait premier jour ça ngelo te parce que na yeba déjà le mot malobamo ba to baloba ba mibali nyonso bazara kitoko bazara propre ba traita bango ka ba PD voilà. Et le grand a moi beau, nous avons sanga moi quito. Moi fier. Puis sanga moi fier tout ça. Moi orgueil. Na cola te na orgueil ndete. Ah d'accord. Et surtout na cola pe na carte église catholique, na couvent. Na passé mon enfance na nyonso na catholique. OK. J'étais préca, j'étais kizito, je fais kizito, je fais yakagwa responsable ya kizito à Noirette. Il y a groupe comme tout ba yebi ke yakagwa za mutalo sambo. OK. Biso non ba to ba yakagwa mi baza trop malili, trop libondeli, trop doux. Nazara yakagwa puis j'étais elengé en mwinda na biam, je fais aussi choriste, je fais aussi lecteur annonciateur natanga li do banzambe na église. OK. Dans Alexis pendant mon enfance na église catholique yo mo yebi da ba sango nde bazalara. J'avais copié beaucoup vraiment comportement ya sango na biso, ya ba encadreur na biso, ya Rosala posé, ya Rosala doux, ya Rosala boé. Nanza mesku apesinga sou moi beauté, moi propre, propriété. OK. Directement il faut pas bien bon. Vraiment. Et comme là belé. Mais oui ça ba ndeko tout ba lo bakana yo ba traiter yo comme PD gay tout ça là. Oui ça va on est par rapport il y a message de mots clés. En fait na lingo lobelango vraiment mérité na ça banka qui sont na PD c'est ma vie privée. Merci beaucoup. Et taliban na nini. Merci beaucoup. C'est ma vie privée. Okay. Alors au lieu ya ko na lobela bango de sigo ba ba ta nyonso émission lelo. Au lieu ya ko continuer ko benga nga PD, ça sera mieux botika. Bobo benga bo finga bo sa nini et lobelanga elote chasanga na elote voilà oh et chasanga na elote je suis PD oui j'accepte après siko baksanini. Merci beaucoup tonton Hervé Lessay bo comprendre que tout ça tonton Hervé Lessay deux autres question mo ça par rapport ya banda théâtre nini ya malamu okutana na monde théâtre surtout oyo ba ke muni oyo so théâtre te ambenga tonton Hervé Lessay nyap. Respect puis considération et pas abattu. Respect, considération et battu. Il y a motu on a écouté dans le théâtre et OK. Peut-être na ngana za la considérer ceux qui nazaka star et artiste té. Voilà. Il y a des gens va passer un respect makasi. Boye bani to kutana ndila boye aza mukulu mais face dans au respecter pour la télévision. Voilà. Et c'est pas donné à tout le monde. OK. Respect au batu va passer ngai, na considération batu va passer ngai. Voilà. Il y a des sala que na sepla na théâtre. Merci beaucoup. Tout comme nous avons une émission de parler de tout sauf rien mais on a rubrique moi ya tout ce qu'on a une émission caméra n'est pas yo. Nous avons moi quelques minutes. Et là on est oyo et ça le passe na vie. Soko relaté à ngobatu. Na yo moko bimisa ba larme aussi. Na ba o ba olanda yo ba comprendre que ba partager douleur wana yo ba ebi passe on est salon la première fois na vie. Caméra n'est pas pendant quelques minutes. Sur la balandi news télévision, balando partout du monde entier. En fait, le récent pas si on a raconté les lisangs à chaque fois. On a rencontré de un d'abord les histoires à vie nangai. OK. Comment je vivais, comment on a zalaki ko vivre, comment on a botti nanga banda ko boko la biso et il faut na betango. Il y a un des important parce que ça rubrique nous souvent to kabona nango. On a singa sko wala mama Anita mute tota ndo na Montréal. Amonyango mama Fifi ozolanda. C'est bien que ba Lili na Suisse ba Hollanda, ba maman Zozo ba Hollanda depuis Inde, maman Zozo et ba Roline Zinga, ba Roline Loleke ba Hollanda yo ba président man kasongo ba yo ba lisona yo te. Asomwa mokano ko yo. Ba Hollanda, ba Vera, ba président Josué Ngondi, en tout cas ils sont vraiment nombreux ba Zolanda na moment oyo. OK. Histoire à tonton Hervé. Dans l'ingobé tangote parce que ça a douleur makasi mais le quoi ils a conception émission photo betango kaka. Voilà. Et nazaka moi na moko vraiment na koli na vie à bien té. J'ai dit vie à bien té parce que tu ebi bato to baraba na bonne vie de bazalara. Biso to koli na vie moko très difficile. Papa nanga qui enseignant, maman nanga pe enseignante. Batangi saka na école primaire, baza en vie. OK. Tokoli na mbongo ya ba fonctionnaire na difficulté na mikaratano nyonso azaki osala effort ya kotangisa biso
nayoka pasi natalaka esika na uta na banda kovanda nga avanda na besika mai mbula so ebeti mai ekoti na ndako fo biloko ebeba bino fo bakimisa bino na ndako batia bino en dehors ya ndako wana boke epa bavoisin parce que epa bino bodindana biso ozalaka so likolo eyindi deja boye epa biso deja motema ekomi obeta biso et surtout so mbula ebete biso na butu tozala este mpo tobike tolala pongi te tolamukaka po tokimi mpe bavoisin to mpe oke mpe bavoisin boye mpesa olala eza te ozaka ya ovanda to ya otelema puis il y a d'autres voisins mosusu mpe jour wana baboyi okotisa bino na ndako na bango botelemi temi kaka libanda ndeti ndako kuna eza na kati boye botelemi libanda boye omona mpe tolongo eza kaka mwa mokuse boye mbula so ebeta mosusu ezoso ya bino mpepa malili bolekisi butu mobima na libanda ti bamai esila nde boye ozonga epa ya bino nyonso ya bino ebandaka kaka kobeba moboti na nga baboti na biso bandaka kokimisa biso omona vraimen na mai awa bakimisa biso na ngambo bango mai awa ezoswanga na motema so na région na yango jusqu'à présent nasenga na nzambe asa effort nazwa mbongo mpo nakomisa bango ata mwa stable bavivre ata mwa bonheur moko boye ndenge ngai alingaka bango bazala parce que basouffrir trop mpo na ngai soki eza ke basouffraka te ntango mosusu ngai naza na histoire oyo obeta te batangisi ngai na mbongo pasi balesi biso bapondu biso olia bapondu otokisa pondu batieka munga bolie na fufu balambi ya masangu fufu mbongo asoma fufu manyoko eza te ozwi pondu otokisa olia yango nga nakola bongo omona jour mosusu mpenza boye mama ye juste na safu auti ekola ye na safu mbongo ya osomba fufu eza te kwanga moko boye ya moboko eza mkwanga biso basakata omona tozwi yango totie safu munga tolie na kwanga moboko mpo na difficulté tokoli na esika moko bato banda kofinga biso ntongo midi poko na lie moko bo bato banda kotraite biso babola bazwaka te bato apasi bato bakreela bino baproblème na makasi mpo boya balocataire bofutelaka veut dire que oza na temps ya kose défendre te oza na temps ya osalela omwa boye te mpo boya na position moko ya faiblesse oza liloba ya oloba na motu te parce que bango baa na mbongo bango baza na makoki bino boza yango te on a beaucoup souffert so na otala le passé na nga malgré lelo nzambe asali mwa ngolu mwa kwanga tozolia mwa lipa tozolia mwa pondu tozolia mais condition de vivre comme il faut eza kaka nanu te mais je dis seulement merci à Dieu parce que ya motuya ya liboso eza juste souffle de vie oyo apesaka biso soki naza na baimmeuble naza na mituka naza na bambongo ya ndenge na ndenge soki ya boto souffle de vie oyo mituka na nga baimmeuble na nga importance nango ezala te importance nango emonana te parce que Dieu azwi souffle de vie mais soki lelo naza na nga na souffle de vie ata nazangi na nga mituka omona mpenza ke nzambe akoréaliser toujours bapromesse na yo soki ocontinue toujours kozala persévérer ozopersévérer toujours na nzambe ozocroire toujours na nzambe nzambe akosala ya minene mpo na yo nalingaka kobeta histoire nanga te à chaque fois nabeta yango ebimisanga mai ya miso elelisanga toujours esalanga toujours passe merci beaucoup Dieu même sait ye moko ayebi pourquoi tika biso toleka na étape wana pourquoi tika biso toleka na souffrance wana tekanga avandi place ya mabe mbula so ebeti obima te mbula so ebeti olala te je te dis vrai bato bayebi aveni mbankana na mombele ekangami na limete mai ya kalamu na kati na biso aveni basinga courant ingeleka mbankana tovanda sikoyo pembe na terrain donc mai ya kalamu nyonso ekotela biso na ndako tasiko mai ya kalamu bato babwaka banien babwaka basanitaire ndenge na ndenge nyonso wana elongaka so mbula ebeti etondi esangani eyekoti na ndako na bino ebebisi nyonso ya bino merci beaucoup tonton Hervé Lesai zwata ya kopema
Joatin Yako quitte esprit. Merci Balandi Abinous Télévision. Merci Bolandi Bisso partout dans le monde entier. Là, je vois directement mon président Herman Eka sur mon molimo. Et Beneter climatiseur automatique, mon tour montre pas la prince pressé quand on a Messi, c'est que winner depuis Canada. Pourquoi pas un restaurant film, on a 4 à Montréal, chez maman, à Fifi, film, on a Jarry, 70-79. Sogozarna, Ozala jamais déçu, au Koutana, tout eux. Abalia Gawana, Baoba, Chengue, beauté plus d'argent est égal à la vraie Valia Gawana. Pourquoi pas Levin Paye, Janinza ou Motem, donc l'issue, Levin Paye depuis Bandal, Namaboko, Levin Paye. Merci à Daniel Lebika, Daniel, notre cordon et puis notre patron et chaîne Bio News et Télévision, pourquoi pas, sponsor Nabiso, Yamounene, FBTI, Missalande, il y a Papa Paul, Fikipo, Maman Nathalie, Fikipo, président Hervé Lessaï. Mot de la fin par rapport à l'émission Oyo, et puis dédicace nous pour que tout Kabou Nabiso. Mot de la fin, je dirais à tous les internautes d'être toujours actif na bato na bino bolingaka to karamato na biso to kaka population te pe mokilo bazolo bate si tu es fan de quelqu'un zara fan est pour de vrai to za ba vrai ya bato non que ba vrai faux et je demande à tous les internautes d'avoir de s'abonner massivement na chaîne Nangai Tonton Hervé Lessaï TV et puis na chaîne groupe Galaxy de Tonton Hervé. Et ça l'a vraiment bien mis sur s'abonner pour soutenir les artistes dans bango. Et puis la scène ba beaucoup kunyo sur ba internet on doit consommer film blocage et réclamation s'il vous plaît. Blocage des yeux aussi la loko ezara makase kota bisoka la monde encore. Réclamation déjà sur le marché. Tout savourer tout consommer comme il faut tout partager, aimer, commenter puis partager et zélo moi malamu. Et puis je demande à tous beau mais un peu ko sungara biso pe na ba remarque na ba conseil surtout sur mon le mobo et c'est pas ici au télé les yeux contactez nous au bengi biso bo sali biso vraiment on peut se conseiller avec vous parce que biso to le kana média pour na bino ceux qui bino pe yango tom sous ma moto ça les autres pleurs binoté bon mais un peu ko signaler biso pour que to me ka changer un peu facette et zélo moi malamu ba tout ba linga tonton avec ba besoin ba dédicace besoin à soutenir groupe. Vous contactez à plus 243 89 94 37 77 9 à la fin. Donc, tour sur l'agneau, c'est vraiment plus 243 89 94 37 77 9 à la fin. Tour à vraiment contact Nabinopi. Je profite à saluer Lily des Suisses, clin d'œil à toi là où tu es, Lily, de tous les temps, de tous les jours. C'est 6 novembre, c'est mon anniversaire. Je profite à vous signaler. 6 11e mois oyo anniversaire nangai votre tonton et ça malamu ba soué na bino ba cadeau na bino ba appel ba texto et ça va vraiment bien na numéro na pesuana bo contacter nga bo souhaiter nga bo petit nga ba cadeau et ça nga vraiment bien et puis merci à maman pasteur Françoise Vangou depuis Paris Église la Flamme du Feu. Merci à mon vieux Sam Coucou le nécessaire, Sam Coucou le nécessaire, Sam Coucou le nécessaire. D'abord 3 fois parce que ça Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit monter ma maman mais coucou moi ça mon coussé. Mon coussé à toi, merci à toi. Laurette me parle la Tigresse 10 à match depuis Belgique. Lolita Monosa bébé Gou nouvelle énergie depuis Australie. Monter ma papa Mike lettre L. Merci à tous les internautes, tous les amis de Tonton Hervé. Je vous aime beaucoup. Tous les abakouk de SB. Maman Jojo depuis Inde. Merci maman. José Ngondi, le président. Tous les abakouk à SBC la Bissal Mote. Et puis merci à vous TK. Merci à Daniel Lebika. Le boss de cette chaîne Bio News Télévision. Et à Dana Bisso Moroko à Motenayo. Ipilili choro na rutu chama maiki na para yefsina bana dodo na bala mafuba kimbongi la mbondon cry leto kanga epelele to bana kapeto sukisa masona biso na nenga dobo na kiu par rapport à Yepsi ndeke atuto ke likoleza kana libaku te mokola kutana kana libanga na kopanda ke likoleza na libaku kara mape ko tu fumba le misuni batiki ba poso pilipili na tomate la ta vares moko mais jamais bête équipe moko nzinzi ba pese miso ko mona bulazo mona ba immeuble zo mona ba amer. Oh, quand on a cassé la poubelle, négligez mon coco la manga, surtout dans mon yo. Au moins, le lingue m'a dit que vous pouvez moi en arrêter, mais là, il sera ma casa. Je comprends que je peux qui on a laissé comprendre. Je tiens à remercier tout Balingarabiso. Merci pour la fidélité, merci pour tout le s'abonner. Massivement à Bio News Télévision. Au bas je me présente au nom de Tekas Perfum Maestro. Moi, je suis maman, les chouchous de tous les mamans du monde entier. Dans l'émission Nabino, parlons de tout, sauf rien à Bio News Télévision. Tout ça vraiment humble et puis. Tokos. Merci beaucoup, Nassima Caméra. Là, je vois directement mon colo chaîne Oyo, patron de chaîne Oyo. Daniel Lebika, Daniel Garçon, simple comme bonjour.
alo barater ana ranking na Garçon mutu na qui problème crée, na mutu. garçon qui crée les problèmes avec les gens. Il y a créé la problème té. Ah, Ndeti t'as aussi n'a créé là. té ndeti nga muta polémique hier muta polémique. Son gars quoi créé là a des problèmes. Moi là c'est quoi? A eu problème. Merci beaucoup na maman Anita Moutete de Yada. maman Canada pourquoi pas à Clara Moutete la française passeport rouge depuis Paris. Merci à Christian comme Motema et Olga Salomo depuis Paris. Merci à Glitter comme mon ami de tous les temps Motema et Julie depuis Banda Luana donc merci à Cédric Massananga depuis Paris. Merci na Baoto Balinga ngai. Merci ciao ciao. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.